Merci mwana mboka vraiment na yambi obo yambi ya solo. Papa, vraiment ngai nazomona soki omoninga lelo na sepeli na leka na media pona koloba na likambo etali constitution na biso ya mboka. Constitution ya mboka eza mabete. Soki totali na ngambo ya Union Sacrée Monsieur Vital Kamerhe auti ko répondre bien. Soki constitution eza mabe Monsieur Tshilombo alinga koma président de la République na nini akomi président de la République na niveau ya constitution. Soki constitution na biso eza mabe place balobi enseignement gratuit yazui article wana na kati ya constitution na biso ya mboka. Donc na koloba ndeko Monsieur Tshilombo ko distraire biso ba congolais te eloko ezo kangayo ezali constitution te posa la musala. Papa vraiment botambola na baveni ya Congo, Congo ya Lumumba, Congo ya Mobutu, Congo ya Kasavubu, tala lelo Congo ndenge ya bomi Congo. Congo partout Congolais za na place ya kotia likolo te. Côté médicaux mawa, kolia mawa, niveau kolala mawa, mais biso ba Congolais ya sotia biso wapi? Monsieur Tshilombo nazo pesa yo conseil, oza ndeko, oza Congolais mawa esala yo. Soki mutu akokite loko eleki tika ezalaka te na viso babi tika soki munu zokoka te. Kabila azalaki soda metanga mona beti demanda na continuité ya papa na ye asali nini atiki na ye na malembe ndenga cede yo pe na lombango omoni ke nyonso ozosala izosimba te mayele nini na kosala te na miamba congolais na élection malamu ndeko mususu pe azwa totala Congo eza lokola chantier oya tongi ndambu oyo pe kotonga ndambu mais mayele na yo mabe oyo zoluka kie oumela obeta seseko balobi na bandi oyo yebi langage moko elobi na français balobi mutu azoluka a gagner belé nda perdre ka Hollandia po yo zoluka o gagner belé mais o perdre. Papa na lombango na respect na topesa yo état que congolais mwana kini congolais tika pouvoir na kimia koluka midi à 14h te avec tous en état de chaise na mboka ba changer la constitution ta mukolo moko te biso lelo ba militant ya Martin Fayulu ngana za militant na bandi na IDPS tant papa zalaki tomoni lita malamu oza na matambe ya papa ezali Martin Fayulu Madidi tokimi to changer les côtés to biso lelo toza na kati ya SID toza bana propre ya Martin o maele na biso to tia place ya papa Martin Fayulu Madidi tokimi na IDPS lelo tozali na SID. Bon ndenge biso toza na kati ya SID tomona lelo ya kokamwa ke yo okomi na idée biso to bundaka na IDPS to bundisaki Kabila bitumbe kitaki zongi kengo alobi na lingala botika constitution bongo totiki yango yo zali première oyo to bundaki na yo oye okomi président de la République soi-disant ote to kamata constitution to changer. Papa na oloba na yo o eza vérité biso za ba kinois to botami na kin to koli na kin soko za na bezo kata fleuve Congo na makolo na boato luka ko changer constitution nzela na yo biso ba congolais to kotala obimisa soda yo obimisa to kotangele masasi ti to kokangai to kostila nde to stila na ba rwandais un point un trait loko ngana lobi yango na changer constitution to kosala loko to sala ba rwandais okobimisa soda nyonso yo obimisa ba préparer biso pe to préparer ngam na biso to koyeba kote to kosuka message na tindi pa ya mboso pona bana Congo na bolimbisi oye ya sengaki soki ezali ya solo osengaki bolimbisi mboso kokenda liboso ezali kokoma te na yebiso ya mboso soki ozolia na mesa idea ya mtatu mboso itongoma ya mwana ngwako mboso na pesa ile lisese wana idea ya mtatu itongoma ya mwana ngwako
Mboso ye lelo senga bolimbisi na bana Congo. Ti lelo Congo kokoma boye na libulu. Ezali yo mboso. Yo lobaka boy. Ngai banda kosala na gouvernement. Na banda na gouvernement ya Mobutu. Na zwaka place ya msala ya biente. Na ye na gouvernement ya Laurent Kabila. Na zu place ya msala ya biente. Na ye na gouvernement ya Joseph. Na zu place ya msala te. Lelo mwana na biso. Tate Etienne atikila ka biso. Aya kopesa nga place ya msala. Mwana wana ye mutu abotama na Congo. Après yo mboso. Bino batu boyebi 6 ya président Martin Fayulu. Tata ya Martin Fayulu awutaka Camerounais. Tata ya Martin Fayulu awutaka na Senegal. Na Senegal kuna longwa kuna yeko sala bilanga ya kafe yombo sumuto yebi sije wana. Bon, olongwa wana mwana na ye wana babotaka ye na Cameroun. Azali Congolais te. Congolais ezali nani 100% ezali Chilombo. Lelo yo esika nini yo komaki. Oyo ko belela ba Congolais balimbisa yo. Soki batie ngulu balambi yango baliaka yango mbango te baliaka yango muke eza yo mutu pesiri sese wana ngai te. Ngana landi yo avant tokoma na 2023 2018 ezalaki maponomi. Yo mboso bapona ozwaka combien? Mboso ozwaka combien? Ah. Mutu azwaka président Martin Fayulu. Ye mutu azwaka. Chilombo ozwaka combien? Ah. Bino bozali kaka ba président nommé pays kingakati. Boza ba président nommé pays kingakati. Ba Congolais ba votaka bino te. Ba Congolais ba votaka bino te. Mais lelonga na zotuna yo mboso na zotuna. Toyoko koma na 2023 ba vote président Martin Fayulu. Yo sikoyo olobi te. Vote yo soke keboye yo mwana na biso oza président Tata Etienne Tshisekedi tikila kabiso maya o doublé de mandat ezate ozima sini volé okeko tiango na ndako soki toyibi na machine oyo te yo maya obima ezate est-ce tango tokenda kan élection basali batamboli na ba pays nyonso na ba province. Tango batamboli na ba province. Est-ce que mwana Etienne Tshisekedi atambola kina combien de provinces? Province moko. Okay. Province moko. Tango bayeko koma na élection. Yesiko ya yoko zwa 73. Ye penza asali na ye ata carnaval ya pamba salaka te. 73 oye ya zwe wuti wapi? Mais le 73 et salipe loko moko. Monsieur journaliste, merci mbote na yo. Vraiment eza pasi na mokili oyo na makambo to monaka boye tozo comprendre te. Mais monsieur Félix na yebite ojise azalaka na batu pembeni na ye ou azalaka na batu te. Ah na seki. Félix oyibi pouvoir ya peuple apesi Martin Fayulu. Félix, même peuple, babandi ko lela pona pouvoir na bango. Yo ozui batu ya Kabila. O sombi ba député wana nyonso to corrompre o sombi bango tie bango. Même peuple Félix ba yebisa ko batu Kabila oyo batu te. Oko sala msala te, oyibi pouvoir o sala msala te ba komi batu na yo. Mandat na yo oyiba si déjà esili. Oyo o salaki une semaine il y a des élections. Et s'il a pété jusqu'à présent dans le silité, bah député,
na kwilu soki wapi lisusu na lelo nanu bavota te élection nanu basalama te mboka obongisi te tomonaki soi-disant rwandais Kabila na temps oyo tokomaki elanga avant toya kokota bambula si déjà aswanye Kisasa afongoli bakanali nyonso ti ya bapui ya bamai oyo basala mbula liboso ndenge ezobeta basalite ya bamai nyonso tu ekei me oya yo oyo kotiela biso awa soi-disant muluba na yo oyo tiaki ozwi kombo ya bakongo otie na kati olobi ke no aza mukongo ni eloko banda kotaki tozomona kaka bapancarte oyo aye kotiela biso oyo atiango tokotumba yango aye kotia Kisasa ekobonga ka Kisasa ya mbujima yo ekobonga obie Kisasa oyo ya capital oyo ya biso Kisasa solo tina te eloko zosala ezate kotambola kokende ba pays étranger Israël kokende partout peuple congolais azoyebisoko ozoyiba mbongo na biso ozosilisa ngo pamba mpona ba voyage lelo makole komi kilo namonaki yo baprésente na match wana santé komi bizarre wana santé na yo tosuki ozwi leçon na yo yango wana nde ozwi nanu osi yango te mpona mabele ya peuple congolais mpona mbongo na bango na lelo bazolela kozwa na yo ekozala na mabele Kabuya oyo azokosa yo makambo ya kotouche constitution Kabuya eske aza mayele Kabuya akoki kozala ye moko adeklare kozala président ya assemblée ebongo oyo akotia penza pendant 5 ans afandi a mémoriser makambo ya constitution ya kokokango ya yebi Kabila avant aya kotia constitution wana batu bakufa combien pe asalaki ndenge nini et puis asalaki na ba homme sage ba oya ye moko ya confiance est-ce que ye place wana azana muture oya confiance ako kende ko toucher la constitution problème ezate ye lokola aza mutu makila yango ya ko imposer mubondo awa na kwa mutu po batu bakufaka ye arenyaka awa biloko wana tokokata yango ekozala suna ngambo na yete kozala na ngambo ya peuple congolais biso tozo préparer tozo la date na ye oya ko banda référendum oya ko ya akoleka na ba province akoleka pe na capitale partout tozo la Kabuya aya a sensibiliser population akota na ba wenze abanda kolobela makamba constitution soki azongi loba ke tiangu te soki azongi loba ke toboma ba Rwandais te na tiangu biso be tozo sensibiliser bisika nyonso tokoyoka ye ata na tere alipate ayeba ke tokolanda ye kuna bisika nyonso tokoyoka ye o azala tere tel tokolanda ye asuka na makamle kuna na bisika bazobunda bitumba bango na bango lokola baza ba rebelle ki rébellion wana yango aya ko imposer na pouvoir ya peuple congolais le peuple congolais a commis divisé mais à cause ya constitution oyo peuple congolais azali sous divisé te to comme même moral ce qui omoni moi batu muke bazokotela ye vraiment wana eza langage oyo tozomona yango tokoloba vérité eza batu bandeko ne wana ya kasaye ba o bakimanzala baya awa mais ngai na kokozala na président na ngana za président est-ce que vraiment normalement président mboka nanga bakoki manzala non c'est-à-dire ngana za président mboka nanga kutu bakozala na tante bakima province la bango baya awa c'est-à-dire nyonso kozala kuna mais c'est grave papa makamba constitution eko simba ata mukolo moko te biso baike peuple biso baike lamuka pe baike peuple tozo zélande oyo babengi coalition nationale yango tozo zela bango nyonso tu bafanda Kabila fanda babenga ba rebelle oyo bakimaki pouvoir na ye oyo basalaki bakoro oyo ba satisfaki te aibaya bafanda bango nyonso nde tokene makambo ya coalition nationale yango biso tozosela makambo ya constitution wana c'est-à-dire ya lingi biso tokufa pe tokokufa tozobongama déjà nous sommes prêts pour la makambo nous sommes prêts OK ndeko journaliste merci pour la parole pesingai à ce qui concerne la constitution na kosenga na monsieur Tshisekedi en tout cas sur la moyen avant na era même 23h 22h à revoir l'article 220 na article 219 de la constitution de Bénin. Mais constitution empêcher le comment voter dans mboka oyo. Aujourd'hui ça la gratuité enseignement. Ils ont pas la constitution. Les autres ça le service national. Ils ont la constitution Kabila pas ça service national pas ça la constitution. Les autres comme non droit état de droit où tu as ils ont la constitution. Mais constitution empêcher na nini pour non constitution mboka ça mauvaise
na sengi na président Kamere Sama Lukonde bino boza ba chapeau na maman Soumino Judith boye bake so bolingi population bino asilate botama le kona bango te bo permettre bo toucher la constitution bino ba élu du peuple parce que l'article 3 constitution lobby soit qui référendum samité article ba élu du peuple parce que droit kondimango ba élu du peuple 70 ans banani ba parlementaire soit qui a sur le peuple a voté bino bas ba ko sabino bondima bo l'exaluana bo longola état de siège pour ça nini bo changer constitution mais article 220 lobby soit qui mboka dans état de siège soit qui mboka dans état d'urgence soit ça l'empêchement ba aussi article ta moko ya constitution te so on dit ça référendum et c'est votre bunagana kuna o kuna ça ba référendum ba ya ba sisi kuna o kuma pe kuna pa na bango ça mboka za okabwana kwa pays mususu soit ça pays mususu bon on ça référendum soit ça pays mususu te bon sont 145 territoires na biso après tokondima aussi au toucher ko article ya mboka soit qui était 0 ndeko Tshisekedi s'il te plaît tant que kinoa vie luka moyen mususu o bongisa mboka pour la laisser biso et cette constitution pour la saleté on a balabala o nani ngobila tika et cette constitution te oboya constitution te na suki wana omoni ngai na zankoko na mwana bilaka eloko na koyebisa na président de la république regret na yo zana no makasi ozobosa na constitution ya mboka Kongo na biso bandi banda époque ya Dula Kasavu mbiringa Mobutu mbiringa Kabila le père mbiringa Joseph Kabange mbiringa ye ko maturu na yo mbiringa mais mbiringa oyo yo zo déjà inclus oza na kati mais loko bosa na teke non Kongo eza mboka bilaka biso ba chef coutumier to banda ko biso mbela to betela ko mbela nde ko saka biso to yebaka yo bien mais cette fois-ci yo bongisa manduki na yo nyonso biso peut préparer ba arme locale mystérieuse pour ko batela e Congo na biso jusque là à génération future to yebe qu'entourage na yo sana bango bazo kosa yo kolandana na bomengo oyo kuta na mabele ebele bakuta bomengo batika yango Mobutu asiamaki boye mais mukolo ya kende ki wana bana mike bakimisaka kimanga na 8h juste na mboka na biso akena kufela wapi na Maroc oya yambaki ye azande ko na biso na kati ya royaume Congo Afrika. Alors yango to ebike nyonso osala eza injustice te eza envoûtement ya ancêtre eza le pouvoir ancestral yozo kutana nango lokolo prétend serment devant na biso ba chef coutumier yeba ke mwana soso ka tondi na nzungu mama na ye azana sei mwa to biso mingi eza te yo préparer constitution na yo biso peto bongisa ba arme locale comme ça to kanga les 4 coins ya capitale soit ya république na biso totala ekoti seli na ndenge yo kobima fo yeba ke mabele oyo biso ba chef coutumier so to lobi masango eyokaka nguba pe eyokaka mabele pe eyokaka mai pe eyokaka mukolo ngo okuta na bilima ya mai okuta na bilima uraga ya mupepe okuta na pe bilima ya nzete lokola nzoi na bongola meso mwene nde to yebiso wana enfant promise tozani pour ni contre le trop c'est trop et sika yo komi biso pe tozomona yo na mpoasa mais bongisa hélicoptère tia na sima et si kozana même lelo tiokola lokolo ke gongo ekobeta yo ekoluka moyen ke o changer constitution ekosimbate. Voilà, wana 16 844 000 mémoires à Yebisio en tant que Kimbangu. Osoko bosani Kimbangu, bosani ba chef. Matondo. Oui, merci Bandeko, tozali awa na quartier 3 na kata Tchang. Oza pe résistance à Tchang. Nde toza awa, tole to yebisa Chilombo. Chilombo. Oma kamolo ba wana. So ozo raisonner angote. Eza pona vie na yo. Ocha vino na danger, mais ozo yebate. Pona nini o tozo sala oyo eza pona yo biso peuple to baye na biso yo confiance ezate mais le même peuple wana bazo biso ke to vanda po to sala makambu oyo to yoba nani aza nani yo zo mona loba ke na mbongo na crise politique ezate yo zo mona loba oya fala hepsi yona eza fala mutalobi eza peuple nda pesine Martin Fayulu ayebisa yo amoni danger eza liboso na yo yo lebeke te mbongo na crise politique eza te papa crise politique eza nini crise politique eza nini insécurité nzala yango ezomema yo na crise to ya dollar eza te misala eza te yango na crise me yo bayebisi yo yaka tovanda yo lebeke te esimba te yebisa ngai na mboka na kimi ezali misala ezali nzala esili kura ezali mai ezali
Ezate tala lelo ba enseignant. Bana classe bazotanga. Ba journaliste. Bazo la biso ba image ote ya privé, ba le tia biso ba télévision lo bakeo, ba bazotanga. Na Congo classe ezate. Parce que yo mo l'état ozotanga sa bana te. Comme ba image oyo ya pas privé. Ba le relaxer bana bazotanga te. Classe ezate. So ba lobi ke grève. Faut bangoner va ça la grève. So ba lobi ke année blanche. Les bazo wana bagotanga sa pété parce que ba ko ça examen wapi. Ba ça c'est examen wapi. Donc classe na mboka ezate. Nanda za wana mambozo mema biso wana ezangote. Papa, pona toyoka na malamu. Pona constitution ki la biso constitution biso. Pona aussi sa guerre na est. Constitution est bloquée. Pona pesa peuple congolais misala, eza constitution est bloquée. Pona ko pesa via peuple congolais za malamu, eza constitution est bloquée. Tika lo lingo me la biso wana. Bango bazokosa yo, omo kisaka buya wana. Ye. Akokatsa nini? Fleuve nena makolo so bomona nte bomona film bomona nde film kabula zo kosa yo on juste na idée peut vous combien de secrétaire général idée peut vous avoir secrétaire combien bino mo ke mususu bino papa Chilombo keba o to so keba soko lingo tamo likola bibembe to sa kabila so meka makamona o tamo likola bibembe na biso to FC OK yo pe o tamo likola bibembe na biso o bouger ka place wana ngai nazali koloba en tant que nazama na mboka makam o nga nazali koloba eza trop nécessaire pour na bana mboka biso to fongola ne miso pona nini mwana mboka akozala nesengo mais mutu ya mwana mboka ezobeba sans le savoir en tant que éducation oya biso bakoko batikela biso ezalaka botosi na koyoka na mutu oya lobaka sikoyo lokola bino bozwi biloko ya mike oyo bozo détruire bana mboka tozo faire comprendre yango te toza na posa tofongola ne misu nzung oya bakoko na biso batikela biso tomona yango toza na posa ya vérité ya bino bakonzi po lelo mwana mboka akomi kotambola mutu na ye eza ya kobeba bino bakonzi bozwa solution te makambino bozolobaka bozosepelaka na makambo biso bajeune tozosala bozosepelaka na makambo oyo tozomona sikoyo bana oyo biso tozobota na bana oyo bozotangisa bazokende mikila poto boza na intérêt ya mboka oyo to intérêt ya mboka eza te boyoka biso tozolela bino babakonzi tomankaka bino te mais biso tozala nécessaire po bendele ya mboka na biso ekoya te bopesa biso bonne chance pene éducation eleka na nyonso nzunga kala ekoyaka te loboko ya mama ezalaka mpona kosunga na baboti na mwana oyo akotosa na mwana oyo atambola na bolamu lokola biso siko toza na bolamu bino bapapa bodétruire tolanda lokolo na bino bapapa be tolanda lokolo na biso bana bopesa biso mbote ebele napesi bino mbote bakonzi boyoka biso botosa biso bopesa biso éducation oyo bakoko na biso batikela biso lokola mfumu kimbangu ingeta ya bino yango